même kokunda mundweri biso moko association bien biso bâtisse comité de toko décider quand même tout dans la quand même batou mundweri dans la famille vous comprenez c'est-à-dire donc biso banani artiste comédien tokozala na makanisi kosangana na oyo décision ya famille ya président mundweri bakoswa neti basi bazwike no matanga tokolela ngo na nini na njili vous comprenez muntu nyonso alinga président mundweri akone kolela yewa na njili kuna comité d'organisation ezalika ndenge ezalaka te ba président masumu président na biso ya association azali wana te président na biso masumu de blende ya la gaya wana nde président na biso ya association ya Congo ezali président na biso masumu ya biso bato ya théâtre eza président masumu d'habitude ya mabe ya salité ça nous honore pas yo artiste comédien otana matanga ndeko na kufi okay kuna bamona na tamloka na mutu ka boye okay kuna keno ngana zali président ba fulani boye okay kuna na tala ndenga na lati toke ola kiselamba te elamba wana ezali ya yo ebomba ka nzoto nretike bandaka mais ba mutu n'a rien à voir avec ça sur la mama site ce total mama site c'est 001 donc tozana number 1 mukonja bas ya ba 001 blad tele lo solo libiso makambia Victoria Télévision Victoria TV et yana ba mupepa siga yana mama mnaona ndenge na donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo kutozo ba news alelo a elbiso Victoria TV donc aluta continua Victoria certa amen tous ensemble quoi total la Victoria TV ya bino sida bile la confirmer nana roboya donc biso tout s'abonner massivement na ndenga idéologie ba européen botondana Bobolanda ba faire ya mboka ya par-ci par-là donc number 1 na bank tous ensemble sida bilele na ndenga ilusa Victoria certa amen chiki chachi ye na baleki na mususu po ba kene koko yemba pona obseke ya papa Lutumba bazo senga mbongo eza mawa mingi mais yeba yo artiste musicien oyo liaki mbongo yeba lobi peda na matanga na yo bato baya ko sala mbongo ekokoma lokola wenza gambela merci ko matanga munduri ya mwizo iza ko avancer bino bo senga bakunda ndenge nini expliquer biso pe bana batina comité d'organisation ezalika ndenge ezalaka te ba président masumu président na biso ya association azali wana te président na biso masumu de blende ya la gaya wana nde président na biso ya association ya Congo ezali président na biso masumu ya biso bato ya théâtre eza président masumu de blende ya la gaya ndia za la kati ya organisation même kokunda mundweri biso moko association bien biso bâtisse comité de toko décider quand même tout dans la quand même batou mundweri aza na famille vous comprenez c'est-à-dire donc biso banani artiste comédien tokozala na makanisi kosangana na oyo décision ya famille ya président mundweri bakoswa neti basi bazwike no matanga tokolela ngo na nini na njili vous comprenez muntu nyonso alinga président mundweri akone kolela yewa na njili kuna soki ezaki ata président mundweri aza kovanda na kinkole ube sate na kasangulu je ne sais pas où soki ozalaki na bolingo na ye eke lelo vie aza te okosala nini okolanda okise kokende kolela ndeko na yo ntina esika aza kovanda njili eza base ya président mundweri ozomona soki mpe balobi balela mundweri kuna eza mpe mabe te soki mpe balelaka mpe place mosusu eza mpe mabe te mpe ezaka vila njili balela na maison communale to il faut être na terrain ya Sainte-Thérèse la terrain wana ezesika wana munene te wana mutu munene bato ebele bakokoma bato musu bakauta ba Brazza bakauta bamboka epai ozomona wana baza ba artiste minene président mundweri aza mutu akosakandela te ngaza akaso na taille boye nazomona vraiment elongi ya nani ya président ebale mondial papa ebale mondial de elongi ya mundweri abanda kosala quand même continuité na fierté ya viena wana ozomona donc on est toujours ensemble et kozala na njili wana biso nyonso tutu kozala kuna discipline na respect toke kuna kolakisa bilamba te toke kuna kolakisa mituka te toke kuna pona kolakisa mbongo te po ekomi bahabitude mabe ekomi na biso bacongolais bahabitude ya mabe ya salité ça nous honore pas yo artiste comédien otana matanga ndeko na kufi okay kuna bamona na tamloka na mutu ka boye okay kuna keno ngana zali président ba fulani boye okay kuna na tala ndenga na lati toke ola kiselamba te elamba wana ezali ya yo ebomba ka nzoto nretike bandaka mais mutu n'a rien à voir avec ça ba artiste beaucoup mina ba bonu ko pratiquer mingi ba anti valeur na bulo na bino ba ndumba ba koti na ba yete ngeto na ndepesa eloko lobi wana okoti te yaba bino ba internet lelo efungwa meti
mwana mwasi azolinga nini akokima groupe ayo okota na internet mobali ya poto alinga bubu kwa yeke mibali na baza na poto s'il vous plaît bandeko na bino abasi je me demande en tout cas soki ekoshoke yo bo excusenga bubu kwa yeke mibali wana ya poto baza na basi kuna te basi oyo baza na bango kuna eza bandeko na bino ti eza bandeko na bino ozo comprendre eza teke soki oye na kati ya nzonzinge oyo naye par exemple na kosala théâtre oyo nakota na bainternet mpo okende kosala kindumba okokufa na sida bon bapede trop de PD na théâtre bapede bakomi trop banani mobali me PD nalobi bapede ezali genre ya bato oyo baza na mokili est-ce que PD nga mutu na kela PD nga mutu na kreya PD ezali kategorie ya bato oyo mokili ya nzambe ndenge esalema nde bato mosusu lokola toza awa tozali mpe être humain bato mwindu bazali bato ya chocolat bazali bato ya pembe makasi bazali bandundu bazali c'est normal ozo comprendre bapede place na bango na mokili ezali mpo eza mokili ya nzambe estce ngai mutu nakela bango baza batu bavivaka lokola bato nyonso genre na bango ya vie oyo peut-être nakoloba keno nzambe apesa bango yango wana bosiko ngai nakoloba nini alors lisolo ebetamaki élection bacomédien tomona président fiston sasa candidature na ye ti lelo bosala élection te président masumu to basiko azaka dictateur to ndenge nini est-ce que problème oyo etali makambo ya baélection wana donc ozamba makambo esi eleka kolamusa bamakambo mosusu mwana yebi soki biso moni baali oyo yo toza bato bapolémique te on est des responsables je n'accepterai jamais que je passe à la télé ou qu'est-ce que quelqu'un passe à la télé t'es en train de parler de bêtises na kombo na ngai ma femme à la maison bana na ngai na okendono mosika ya kozakana te mpo ngana tumonaka motu te oui et bon justice ya na mboka komo na ngoni musala ngoni mais monde eza monde ya polémique non eza motu nyonso nde alingaka polémique te polémique eza buzoba yebisanga bapolémique etongani na boko mais ntango balobaka non écoute moi makambo ya polémique wana so tokelelo meme na monde politique yango tozomona lelo politique na biso ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que vous avez il y a pas polémique et côté dans le monde politique. Bato bazo de la bato babonga, peuple zo de la bato baza la bien, mais vous avez été côté ti na kati ya monde politique, bato ngira kota la vie à peuple, vie à population dans niveau nini, peuple a lingi nini, toto linga mboka au changement ezala, mais za bato be baké basangani na parlement kuna pona kosala nini? Pona kosala nini? Pona ko complicité pona nini? Peuple continue ko umza na kati ya passe. Mais ça passe, bato ole ko kende kota la vie à population, bato bakena ba parlement kuna pona ko luka nini? Pona ko luka ba poste. Ba botani eloko peuple atindi kuna mutu na nombi pozo za soki député provincial, soko za député national, soko za nani je ne sais pas quoi. Ministre. Oleki kuna, botango ke na parlement. Peuple ati kuna po kende oloba makambo ya passe na epo gouvernement na makambo. Mais bino boke kuna bo botani peuple, alors bino boke kuna pona ko wele na ba poste. Mais ndeko no pe artiste. Jean Goubal ba invalidé. Moyimbi monene ko na ngai eza pasi. Eza sikoyo lelo Jean Goubal wana neti balongoli kuna na parlement. Yebisa biso ba artiste musicien, biso ba artiste comédien. Nani mususu akolobela biso kuna culture papa tika. Culture mboka nani yango akolobela biso. Parce que tozo mona depuis ba député oyo ba banda ba kota na parlement to voter batu. To tika komona ta député moko te azo plaider pour la cause ya biso ba artiste comédien. Nani to mona kana Congo yo ka ba artiste ba zaka ba musicien. Bakobenga ba musicien bakie kuna bakutani babimisi bambongo ya minene ba prise et puis komona na simango bitumbe bimi sikoyo biso ba artiste comédien na kati ya mboka oyo tozaka na sens te. Mais na mona ki samedi passé mokonzi ya mboka yambaki ba musicien chrétien na Mike Kalambai bino biko sala délégation beaucoup na président Fachi banani ba musicien chrétien bakutana ki na président Fachi samedi passé bino biko sala délégation beaucoup na mokonzi ya mboka Fachi na est-ce que ana zolo est-ce que mokonzi ya mboka zolo kati mais oh ça et quand c'est ça défect awa na zolo parce que mokonzi ya mboka zolo kati soki mokonzi ya mboka zolo yoka ngai papa Chilombo na biso papa wani président de la république mokonzi na biso pe ba artiste comédien toza pe na posa pe toyoki pe mo itambole pe mokili oh président Chilombo président na biso ya mboka garant de la nation garant ya ba institution ayambaki pe ba artiste comédien et ko sala biso kitoko papa et ko sala biso pe fierté to ko mona te quand même que biso pe to zala ka considérer et ça te kaka eloko nyonso butia ka goso kaka ba musicien siko biso ne banani bangamba ou be to longo na Congo to na mboka misusu mais non bon respecter procédure beaucoup ça lettre na bino ba Vital Kamerhe ba reprogrammer bino jour beaucoup na mokonza mboka atala ye modi de cabinet ça la bien bo sanga ba président Caleb ba président Sai ba président Masumu bo ça la d'une manière officielle siko ba manière officielle et ça na ko mabete za bien ndeko lobi wana est-ce que ba to nyotso wana ozo tangi ba kombo wana po bango lelo ba leka banani de ba yaki kuna po ba voter bango
biso peuple sikoyo c'est-à-dire mpona kokuta ntango bango bayaki koluka biso tokomaki mikanda ezalaki gratuit ntango bango bazoluka biso to vote bango bakoma baplace oyo bazalaki wana yebisanga mokanda bakotiaki epa nani mokanda bakotiaki epa nani personne alors kaka ndenge bayaki koluka biso si tokopanda baza nyonso baza banimero na biso bobengi président masumu ok toza nano boye toza mpe na kosa mokonzi ya mboka ube mama na biso première dame na biso ya sika mama nani mama Denise bobenga nanga bana nanga kuna président masumu lukela nanga bana nanga bana tofona ta tosolola ete tokoboya vraiment ete tozomona bana nini baboya apela mama na bango voilà toza na susi wana te mama Denise padoko yamba biso mama biso pardon voilà kitoko makasi alors tu es le relation na yo président Ali na artiste mususu pour yo longa pa muyombe gauche tout le champion du Congo wana grand prix de ligue on wana tata ngai na mona na zale lo ali boy c'est grâce na mtu wana mutu munene blague te ba icône na biso lobi ali bozo mona do ya makambo yo ba théâtre c'est ba vie gauche des fois te mutu asaka na te mochimiwa donc grand formateur des formateurs alors yo mona sali ba tete munene lokola biso boy ezelo kokosa ngama seki mes collègues na yo to kokufa ndiko masamba akufaki tozoko kozokuta na ote expliquer biso kufaki ezaki promenade pour te bela bazoko ngana likolo kaka masamba akufaki ezaki nini bon omoni masamba azat ndeko na ngai nakolo baza papa na nga pourquoi parce que abota mwana apesanga kombo oh là là vous comprendre naza papa ya masamba que son âme repose en paix mon moyen aloba makambo masamba si c'était que no masamba azaki na kati ya groupe na nga engeza nde mususu du fait que masamba aza na groupe ya mutu je ne suis pas mieux placé pour na kobeta histoire ya makambo tu ndengelenga mutu aza mieux placé eza champion du Congo mais on de gauche vraiment donc vraiment non je n'ai pas à dire là-dessus. Alors quelle était actuellement la relation zandi na bandeko mususu kitoko ba relation na ngai papi ushima Hollywood masana na donc président leader munene en tout cas relation kitoko na episode na za conflictualité na za problème na mutu te okotika pe koyoka na problème pe na mutu te mais ngai de loko eboma nga de vérité. Alors bonisa wa Suza wa kenda poto en petite sœur wala koma na mikiliste te wala koma bibimu akoma mona pototi akoma mona Paris donc masolo carré petit nanga kitoko kaka kitoko lo c'est chocolat chocolat on a petite sœur masolo carré derrière donc petit azo évoluer kitoko makati choko soko talpe ba pièce na vraiment l'équipe azo évoluer et c'est bon courage kaka allez battre masolo ezandengo wana mais donc vraiment elle est dans les bons mais bon ça le mouvement là ensemble na bibi bokabona ezaka pona mbongo to nini kokabona nyo ezaka mbongo te ezaka pe mutu azana vision na yeti mama journaliste nanga est-ce que ukabona mutu ezaka mbongo non ezali ni mutu chaque mutu azana vision chaque mutu azana vision na ye leki akomaki na vision boko boye ndenge komona ke vision boza normal siko tokoboya pona ni c'est normal bien tozaki pa ba vie to longwa kiti. Alors tout le monde a ba débat mingi autour ba comédien oh non oh za patron ba comédien sai oh peut koto bezangai koza kala bezanga l'équipe bango na mbongo biloko na tout en yoko ngo mona ngonde non omoni nalobaka chaque fois il faut tomi pesaka toza ba artiste comédien toza ba parent toza na basi na bana na ndako des fois nous devons aussi avoir quand même na ba langage moko kilo ya ko bimisaka ba n'importe quoi na ba télévision ce n'est pas propre donc ezo coller biso te ozo sa nini ezo diminuer biso ba artiste comédien na biso ba leader ezo faire que ko diminuer ozo mona moni kozala patron mutu soka aza patron ya ye na famille na libota na ye na ndenge ya vivraka na makambo na ye ozo comprendre mutu akozala patron ya mutu aza te mais chaque mutu aza patron na makambo na ye na vie na ye na bana na ye na foyer na ndako na ye lolo wana kutu eza eloko moko ya koloba eza kutu eloko kana koloba te eza débat moko ya basse classe. Moi je ne peux pas parler d'histoire comme ça. Ils ont faux débat. Faux débat. Mais l'autre monde parti c'est bon qui va poto. Est-ce qu'il y aurait pas poto? Poto. Pour belé ba kenda poto ba bozana bango ba même génération, monsieur ba même après bino ba ansu zolo, ba la duchesse et consort. Parce que il faut penser à que poto. Ko kende poto pesa mabete, muto ko kende poto za pona kana visiter. Siko bato ba kenda ka poto na biso to kenda kate. Nde ba l'équipe so nani. Na lia kate. Na la ka place bien te. Mais par rapport à vitesse âgée. Vitesse âgée net na nini? Stabilité. Ouais, ça ka bon, na linga surtout ba biloko ya matériel ya mokili yo ba biloko ba bien. Eza na jar na ngati. Yeb sanga na ka koloba makamba ba bien na la télévision qui en a besoin. Qui en a besoin? Nana za na posa ko yo kango. Nani? Gaza muto ba niveau na ta. Mais babi que poto za cimetière d'artiste, est-ce que c'est aussi vrai? Bon, ezali selon muto azaki conception wana.
j'ai rien à commenter là-dessus. Rien du tout à commenter. Et voilà, c'est tout. Alors, pour te citer, Makamamata Munduri, beta sous moi c'était donc tous les laines à Bolingo, non lobby. Non, ezaka tous les laines à Bolingo, artiste et comédien, totika buzoba. Toke kuna koswana te, toke kuna kolakisa bilamba te, toke kuna pona kolakisa mutu kana tambola kana ngote, toke kolakisa ndenge nini yo vibraka, mutu azana mposa na ngote. Ezali ya yo na famille na yo na tata na yo, na bana na yo na bandeko na yo, na ndenge mabota yo. Mais toke kuna pona kolela vie na biso, président Mundweri atiki biso akei, toende kolakisa pasi wana mawa. Eza tekene lelo matanga lelo ekomi feti. Bieto zaki liboso na tanga kala, mutu soki akufi boye. Mutu nyoso bino nyoso boza mutu na se. Moya lelo ekomi nde soki matanga ezali, nde sika mutu ayeko lakisa bilamba, nde sika mutu ayeko sala kindumba, nde mutu sika en tout cas pardon les artistes comédiens. Na bao nyoso bakoya bande konanga. Toke kuna puna makambo wana te, tokona kolela nde yana biso akei, atiki biso le président Mundweri. Son âme repose en paix, je vous remercie. Ok. La dernière question. Quel conseil donnerez-vous à notre vieux Gaou, qui est en charge du groupe? Vieux Gaou, on a un grand prêtre, vieux Nangaï. Dès que on a fait la ramakasi, on a la répétition. Mon aïe moko boya sali moi loko na bana nae, moi na la kisi moi bana nae moi ezala anga kitoko. Vieux Gaou na kanisi yo zali na kolo batekenga na banda théâtre le boso na yo. So na lobi bon na kosi. Zambiaka ozaba bien na biso charge otikali nango wana eza facilité bato nyonso ko gérer bango na kati ya mouvement yeba bango nyonso baza na comportement ndenge moko te chaque mutu auti na famille na comportement na ye yo zala tata zala na matoi ngambo nyonso mibale oyoki kotoyo kopanza moto te zala réconciliateur mutu akomumbisa ya kosangisa ke ya kopanza na yebi vienga na kazana eloko akopesa yo te ozana na expérience ebele dere kutunga aline na koprofiter ebele epa na yo yebaki lelo yo vie président Mundweri akei charge ya groupe etikali na mutu na yo vie akei atiki bana na yo moi kwanga ekoti kanisa keno ndeko nanga atiki bana et pour ça la guitare makasi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Contact na kama mtanga ya bangai plus 243 49 40 plus 243 49 et 40 voilà. Tous en posa ba matos. Posa ba mikiliste. Caméra, ordinateur wana. Posa matosi. Nani Sandy Senza. Pasteur Fonce. Sandy Senza Pasteur Fonce. Bien. Na kozele loko ngo pendant 4 ans. Bien nga matériel kaka oyo tsiko tokozala musala ngondenge. Soki matériel ezate. L'UVB de Genève. Mama na biso nani Putu Manzala, pardon, Putu Manzala. To fanda kaka bo ça matériel. Groupe ya munene bo vraiment donc na Congo le loto zala top. Mais ça na bino bosungi biso te yebisanga na minicho na bato bazana mpona kosenga susu nani. Na kosenga nani? Voilà. Na kosenga nani? Pasteur Fonse na kosenga nani? Na suki wana. Merci beaucoup. Usola mamba site, ce total mamba site c'est 001. Donc tous en number 1 mukonja bas ya ba 001 blague télé loi sur le biso makambeya. Victoria Télévision, Victoria TV et yana ba mopepa siga yana ba mamnaona ndenge nanu. Donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo potozo ba news alelo a elbiso Victoria TV. Donc aluta continua Victoria certa amen. Tous ensemble quoi. Total la Victoria TV ya bino sida bile la confirmer nana roboya. Donc biso tout s'abonner massivement. Na ndenga idéologie ba européen botondana. Bobolanda ba faire ya mboka ya par-ci par-là. Donc number 1 na bank tous ensemble. Sida bilele na ndenga ilusa Victoria certa amen.